site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbisi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Miss. Non, fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission. Waouh, une émission toujours présentée par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Moi, je suis une américaine perdue au Congo. Je suis perdante de République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que je suis moutée là. Je suis trop fière d'être moutée, d'être mongo avec maman chérie. Maman, je t'aime beaucoup, maman Feli Boketu. Je suis trop fière de toi. Merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Partout dans le monde, Nambokaba, Guyewa, Nambokaba, LBD Serge le Boka, pourquoi pas Nambokaba, Janice Tanchungam pour tout. Monté Manita, Sita Moninga Rex pour le coup là en Suisse, prêtre, grand frère chéri. Merci à toi, Didier Kabongo, merci à toi, Didier Kabongo, Mutambonga, Moninga. Merci honorable Fikris Bonkole, Babi le Zaïrois, on l'appelle maintenant les Zaïrois. Pourquoi les Zaïrois? Parce que c'est un Zaïrois, notamment la Zaïre. Allez-y comprendre, il n'y a pas à commenter, il n'y a pas à dire. Je suis à Kinshasa dans la commune de Limete. Commune de Limete, non loin de. Commune de Limete, non, commune de Kalamo, quartier Yolo. Oui, je suis venu faire quoi? Voir des artistes, musiciens morts à Azana Poto. Mais ces musiciens, ils ont répété toujours en République démocratique du Congo, Ming à Kinshasa. Là, moi. Indi tozala kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbisi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbisi c'est ce mot masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion babi moi mi Caps donc on a ibisi bino ba congolais. C'est nos Congolais des Congolais, nous Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc tozana maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute yo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Caps Balobi Jaguar Ezalié Ezalié Petit tété Ezalié hélicoptère Ezalié avion Ezalié Babem VP Ezalié Ranger Ezalié on doit écouter en là na moi Caps. Cet élément fait plaisir, oui. Maman Loris la Congolais, la première dame. Maman Loris la Congolais, elle vient à Château Rouge, Johanna. Pourquoi pas à Londres, ma même ministre, mais tous pépélés, mais tout le monde qui maman musique n'a rien, mon connu, Glolangio. Merci à toi, maman chérie, maman, oh, elle est à la seconde, à la minute. Maman Suzy, la maman de Loveline. Suzy, maman Suzy, maman de Loveline, maman la benganga. Bon, bien. Merci à toi. Et venez mes accaraments encore au Boyeba qui hérite Gouti. Quoi encore aujourd'hui, Ferré, Mikolo Rolanda, merci à toi l'artiste, chapeau. Chapeau à toi Ferrego là. Gloria Olangi reçoit pour vous, musicien, il y a LBD Serge Le Boga, Marguerite Azanayate, double face c'est pour bientôt, mais musicien n'a pas répété. C'est pas répété na Barcelone chez Olga. Olga na mobile name c'est Jérémy, c'est pas répété il y a un acteur sur le terrain, il y a c'est pas voir Jacques. Est-ce que tant que pour leader ba rater, c'est pas répété ça c'est sa voiture, il y a LBG. Magazate, voiture réseau Biboto Tambola, musicien P, bazo répété, toujours en uniforme, toujours en bonne santé, toujours dans l'instrument. Alors, leader a bazo répété dans le combo, mais lui toujours dans l'instrument, bazo répété en coulisses. Parce que jour moi double face, jour double face, c'est déjà. Va tourner au Canada, il y a tout qui n'est pas. Est, il y a un morning Gloria Olangi, je suis sur le terrain. Mais quand je vais faire mon entrée à l'intérieur, je ne sais pas.
pas le groupe Wenge Musique à Maison Mère, c'est le groupe de LBG. Serge Le Boga Marguerite n'est pas ici à Kinshasa, mais bah Missé va répéter. Quand on a habité dans la chef d'orchestre, Azala chef d'orchestre pour pousser à soit nous chef d'orchestre. Mais moi à la maison, mais bah chef d'orchestre il y a papi Kakol, a fait tout ça. Na drummer Salomon. Bonjour. Bonjour. Bonne nuit. Malamu yana. Depuis que l'émission est dans le monde entier, photo yo rabino pour double face niveau zema na poto tonton babachi bazo l'émission na poto ne bazo l'émission ne bazo la bino pe bayo kabino lo banano pour avoir comme malile ezate so malika na chaki songi to lo banano yo muto za chef d'orchestre ndende otambu sa groupe. Ah, groupe eza kitoko, groupe eza nous omona ba garçon de rêve boy, ba boga, ba travailler, ba bosser surtout. Dans les travaux, tu as une préparation makasi pour m'embellir vraiment ezali photo ça là donc trop ça ba jeter. Ya on mone okuta biso, tozo bosser boy na moyo. Tozo bosser yo muto to yeba mama soze ya sopo to comme le côté comme trop. Double face, drummer nino abeti, le baka soto yeba, le baka ninga solo. Double face yeux nani susa beta yeux ra ozomona biso chez biso toi biso mto beta biso donde toi biso mto beta yo mona kana clip tes amu to déjà beta kina bon oyo wana bango biso te yote monsieur la maman entier tina ba Haïti bana poto moi dire na bana poto ozo moko zaki ma spécial cap musique de LBG moko bana poto bayo kanano yo zana mutasima bibolo baramingi te bibo beta rabo bokara mabanga po bolia kana mabanga un mois dire na bana poto bazo la double face ozo assurer bango nini bon toza ko assurer bango ba yo kapenza biloko bat bazela pour musique pour le moment comme que beta banzima yo donc to ça ba jeter na temps au pena bossement donc ba yo kaka pour niveau ya musala nezo keninga ko lo bara na boulot mingi ti na pesi moti na batu nyoso ba soutenir biso na pesi moti na mama Chadeline ba moti belesi gaza na moni ya patient KMB ba ya patient KMB ba moti belesi kaza ba mama Chadeline ba moti venanga Martin Boussano Scotty Boussano donc mingi ya olobeza tina lobani na musala ni bi oloba mingi batasima oloba te obi fona zoye ngana mona quelque part banda kota no ngana interview va été mission oli 5 les là on pas LBG les comme biloko sonné so bon misa bato ba biloko c'est comme la groupe bonia ouais ça va au bon adresse adresse ya toi pas oli 5 ah mais yo petit ya posé pas oli 5 te na yé parce que ngana journaliste non ça me ça on a ko tona LBG leader a pembe aya to kinze mwagiye wana vraiment serait mwagiye wana kati to ba non na kata disco yo yembi so yembo yembi ba vocal nini pour ça raconter ou ça raconter une voix na ça la deuxième voix charge à kilo nyonso ya groupe ngamnano zela tout le monde na ba maison mais tout le monde ba LBG ba Serge Mabiala tout le monde ba Olivier skoyo awa yora mo za charge que toi yo nous avons on a Olivier na on appelle Serge Mabiala te bon ngana go so la ba komba ba tuté eza télé na travailler na ba Chesco na travailler na ba Beckham tout ça biso tout ça la deuxième fois mais kilo charge kilo na et moi dire na bana pote boze la double face ya Guillaume konza Grenoble Guillaume kilo Congo yo memi faut supporter ngo ouais moni cap musique est un peu partout donc to kota déjà quoi donc nangana signaler que boze la double face en tout cas album wana yo yana ba moi ba makam mususu moi ba ligne mususu leader akenga moto na yoka banzembo na ozala séduit donc yo bangisa nanga moko et on a profité na pesa mbote na Joël Béa na pesa mbote na Randy Mwanangele Randy Baré ma partir à Paris et masananga Titi Baivanga Nicolas Onyenze papa chéri na bike kalato ki ta Jackie ndeka to solaki Yannick Onyenze départ Rigo hein Prince Aladdin break le pitbull donc na pesa mino mbota trop na moni Eric Poulet weza mabanga euti et pas mo mokonzi et Mama Choro l'architecte supérieur dans la Pessimino Ambota trop en tout cas Paris, Canada, Australie donc cap musique ezali quoi donc double face c'était ma double face on va dire nous avons dirigé biso awa merci à toi bureau sur LBG merci na Selo Fataki
Merci à Célo Fatima, merci à Bobo Kalala. Pourquoi pas notre grand frère de tout le temps, Yazarana, son Ernion Sobabi, à Papi Saloué. Merci Pena Papi Matalatala. Merci Bados Bazarana, Bis Bazarana, LBG. Dans Robo, ça n'appelle jamais Balobi et Socrate, dans l'équipe Socrate, dans l'idéologie, dit merci. On a battu LBG, on a habité dans Royambasuna, Beckham. Beckham, pourquoi Beckham? Ah, donc ça dit, as joueur, on a les lames restent dans Vinanga. Donc, dès que tu joues na mamba bali, n'enga pe na ça joue na mamba oui, madonna na kanda kuto saranati. Vraiment na imba na invité vraiment. Yo zo banga te ke kuna to na R9 Arkeli. Yo a Beckham. Oui bien Arkeli. Nani? Arkeli. Arkeli aux États-Unis toi Arkeli. Et arnaqué. Monsieur moi bien beau pas ouvrir n'a pas faire. Invité. En États-Unis. Arkeli à maison mais habité donc ça dit pena photo bête mingi masola cappuccino LBG big size mokonzi ouais donc ça dit leader mo bozo sur la kitoko a sur la ben rien à dire quoi et puis et là au monde en bête c'était bon comprendre que to legi na biso bino to legi na biso bango donc na musika po bo tele magote makeli oui double face net mystique po Joël Béa Marambo et bien venanga wa de fikres bongo les financiers do ba marambo donc ningi za bena bo don invité quoi donc marambo za ki tu ko na sorta mo na venanga papi vang donc papi vang pena marambo tu ya bien et puis na mo na venanga Timothée atmosphère c'est dans mon pena donc na mo na invité quoi Guiewa na mo na tanto baba chez le tenant du titre na mo na wa pena fa ngo la pena il dit Murphy leader de l'Est basta donc babi pena yé pena donc to wana azana makambo et puis na mona Moussa Michel vient na bisu ya masolo na moni Alain Panzi na moni Pito Luka et donc ça dit Pito Luka na sola gyo na masolo na sola gyo na vocal vient na Pito Luka ça dit na ebité quoi kanisa oyo kan c'est la petite no Beckham yo alino lebo mukandila na moni pega baso mukandila et puis na zo bosana te na moni vient na Dede Makalai na moni Pito Luka na moni Jonathan Makabu de London ça dit na moni sous les camarades de Veker 10 ans. Ouais. J'ai ça qui toque vraiment. J'ai ça qui tourne à double face au Yembit. Oui, si. Oui, mais na cette intervention na chant na biso mo to mi baya ba s'exprimer ngape na zana vocal na ngamo na kati wana kindo kino ça dit vocal on est le ka ba vocal na bango tout ba embi wana ngam na lobian donc ça dit ça la jina ni ngo sakana te quoi donc vraiment na habité to travail na bokasi ya mokonzi na biso leader big size LBG double face toujours donc ça dit bo comprendre catholique na biso bino bosé logoté franchement on a lobian on ça dit bien na vous logoté vous a rien balobi big size ne maramoni lali awa cappuccino leader na bango to ça dit yo nous allons leader na bango pe kuna poko tika la peka leader na bango oya boya sam kina yi. Merci beaucoup Beckham, bonne chance à tous les disques double face tobi que tous en quatre tous déjà merci vraiment bonne chance on écoute na soki disque bimi toi tout solo mingi ma solo double face boni tokos Pitoros na rythme LBG. Oui, nandenga makambutu match déjà bien alors biso tozo loba mingi était parce que toza des artistes toza en expérience et bela alors avant tout le faut œuvre na biso za na marché to sentir public ne ba consommer double face après ne bo moni sikoyo nandenga biso be batuto comme ba double face. Ngana chanter la première voix de Galikolo. Première voix. Ba Gianni ba Lacoste. Ba na sous ba Shell Amputu. Ah, yo bangate, balola mwana. Mais bon, basale mambuze, bon, on a lo mo bu na imba na improviser na katsa foko na imba. Cappuccino tika sukali furumi awelela e. Ha ko baboy na fulo to ko bwaka matiti wapi. Mbule za kuluna teme soke bandi bato baki makao. Soso amelaka mai kasa sokolaga yango te. Donc, musique donc pardon. Ce na lobe belé mabi. Moussala non ton et logo bima ndi batu ba comprendre ba garçon bandi boye ba zande boye yango wana na bo sanitivement na musika na kopesa mbote na Live Caribou Lionel Majeba na pesusu mbote na Jonga Diyoyo na musika na bo sanitaire susu na Chico Kongolo na moni susu Jerry Mukomene na moni susu Kadizo Kita Kayembe. Donc bangwana na pesi bango vraiment bambote belé batika bisote babeta biso karaté bazana biso to sala musala kitoko po bango bazala satisfait po bisope to suluka to zwa o biso to zoluka yangwana kana ngolo ba double face ne ka mokonza masolo na ko bando ku misongo boyede mais il faut ebima nanu ebimi batu basanti ke
azande boende cappuccino ngo ekeba kote kuna pêche za bien po na mokilo mutaza su fanatique muto ati nde na kalezala ke ba famille zo kabwana po na kingane za su bongo te salaka evre no ya bien to bike di musique mo boy so sali elo no mo be ya bien batu balandi LBG sala nete wa sala ka mo be azimba mo acho na WhatsApp o na nini asali ka banzinzi bo o ache rien surtout ça no boulot malembe on a portugais balobaka mukadu. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Tu continues à animateur, tu continues à animateur, tu es chanteur digital. Hey, pour tous les héroïnes Mikolo et digital. Bonne. Ouais, calme, glorieux langi. Na minute, maman. C'est non. Oui, il y a un animateur moi bois qui l'eau moi. Colana et été abbé la rayon bunana. Ti, moni baba artiste le roi Bisso. Bisso peut no boyo guitin. Bobi lo la poto za royinda. Ngana ko simba na ngayote. Ngana ko beta na ngayote. Ale maluwa mboka simba monene. Simba ye aningi na bombi. Vous a calme bo comprendre l'idéologie aux arabes ba faire il y a double face. La minute ebi ba faire les amours double face. Par exemple, moi dire na bana poto zo la rabani ni pas na moni liste ndeo eza bato bazanga ta liste engayel bidi Serge Le Boga. Merci à toi Alain. Babi Alain na fongola papier pour na otanga comme on na fongola papier. Eza réalité bana poto. Merci vraiment Alain. Alain Moukadila, le frère de Serge LBD Le Boga, famille Moukide. Je vous aime beaucoup. Pourquoi pas Bobo Kalala. Il est là Bobo Kalala. Bobo Kalala. Monica Puccino LBG le baraté aza leader à maturité quoi. Et on pas formé biso ba petit ndenga idéologie. O ba faire batembe. To sito vida ba faire wana po depuis na wenge ba ranger ba faire c'est dinda. Donc batembe da to succès ngo kala donc mama batembe na botiko posto leka. Na profiter kana pesa bana mikili jibi kala la Camalari na Coq d'Armor. Et na bossa était bienvenu modiso mo grosso. Orléans 5 de Paris. Merci à toi, merci à toi. Na bossa été na pesara Laetitia Mutambai na Londres. Papi Vangu, Papi Nzila, Timothée Phénomène, Venanga Kati. Osuna na bossani. Bon, Venanga Eddie Murphy, Motomoro bien. Ya Kati et puis na bossa été Mboni Mongo Sakoto Gucci. D'ici bika idéologie. Comment moi zanga fona boka ngo, ça boka ta inanga. Non, susu. Pito Lukaya. Ok. Merci à toi. Bon, minga le béati vous avez double face pour comprendre l'idéologie, pour comprendre Dédé Machan, Pito Lukaya, Jonathan Makambu na Londres, Ige. Na bossalité ingénieur Fabalox Landry Moalangere na kata Paris ami le beate bana kintoro yara ba poto en Australie kala mingité Lugetwe na kati mini bakozwa. Merci beaucoup, je sais pas encore. Hubert Massamba, merci à toi pour la présence des équipes Mimba. Il y a LBG, pourquoi pas Kasamoto Margue ne pas avec nous mais nous Kansara Bango parce que ça na LBG. Ya. Bonne. Malamu, ya Osaranate. Ça c'est Schwarzenegger moto différent, animateur bien adiablé. Toyorana animateur. Balobi monde entier. Toyoka nanu. Mais soupe ya ngwana eza makambo. Toyoka. Soupe ya papa dila ne frasa koreta leli. Soupe bilengi ya mama na bano. Macho yo toko beta na simate. Tokata po bawa yiba diske na ebimite. Donc mingi nazomona awa ya Niko Kasongo nazomona Afande Ilunga namoni Richard Lumbala nazomona les amis de LBG donc mingi olobezate bana monde entier partout bozela double face ezoya bokobina ba creza ya kanda tozo banga te mais bazo banga nde biso ya osamba otanga mama papier vraiment c'est important tonton Babach merci à tonton Babach pourquoi pas aussi Afande Ilunga Mokonzi weza bato vraiment na zakana bon place on a merci à toi Richard Lumbala merci à toi Alino le Bogar balebi le comme Mokonzi ya osamba bezate Fitrice Bongole. Merci beaucoup, je sais pas encore, nous avons un chanteur, c'est pas comme si un chanteur, il y a bonne. Double face comme na souka vraiment et moi dire na bana poto. Ouais, bozara calme album na bino double face kala mingité, on a Derek chanteur première voix dans soda pena.
première fois un mouvement Derek chante quand la minute pour comprendre double face c'est mystique. Double face c'est mystique donc il va na Poto, en Australie, va na partout bozela. Na moni Moussa Michel, na moni STK le big manager, na moni Alain Pandi, Nisha Shakira. Des matchs là, il y a Pito Luka, il y avait Pito Luka, il y a Jonathan Makabu dans Londres, Ige Kuba dans Londres, Willy Claude Jama dans Londres. Check. Merci beaucoup, j'ai reçu encore qui, je ne sais pas encore. Yo Imbar le roi Chai. Ah, Chai leg no yo. Regardez la Chai. Te leg ça ya Chai te wa. Au satellite quoi te. Les gens manzambe, yemo yebi quoi. MC le bien on menga na habité sur Imbar le roi. Aza fait na respecter trop quoi. Salme pas naé. Mais au satellite ça dit que je kangi bali kolo na rap musique. Si yeyo. Fizé pezala. OK. Et moi dire na bana poto. Quand photo quand on a sika el bidja uta na point carré de groupe musique maison mais ya zate mais bino bo interpréter les biswango. Pour poto ba ke el bidja bana na point carré ana ba mutuka po ana ba sili afataki. Si mi ya lo bezara que te base de la double face. Disque zoya to lo ba trop te ba yemma ba samba yemma te. Baroyo ba satellite pas fongola mato ibayo quoi si yemo mo konza bele ligue ça te kanga ba image ba likolo ça dit ka yebi quoi ba mbote bele navigateur de sel navigateur masana ngai yebi Kasamoto John Eluba Kasamoto na bosani te fe nanga sans oublier Poto Zolanda sous les camarades 10 ans Galor Mbala grand garçon bébé Dorcas Pechanga na Londres Dido Mbala Papa Zouzou Jomo Dango président de Solo là-bas Solo la yo et de Mouzamba le fondateur des étoiles du monde droit. Na bosanité Ange Kimbe na Londres ça dit que Vigard de Sele navigateur c'est la double face au Royoka Fabrice Basele ya na kati pour moi Gotembe ça dit que Toyoka. Merci beaucoup na invité na ambassade nani ya to beta masolo et moi dire na bana poto ba ba ke yo mto na ta double face. Ah ouais. Oui, ça m'a solo double face na bi ke bana Panama ale mabaya boyibi makamboyo na bi ke Olgandombe Forester label na Paris boyibi makambo mingi ezali solo ya double face ez album oyo monde entier sozela album oyo ka trop bato baloba ki trop mais mingi double face boka ba devoir to yenango na bi ke bana potoneza bo Rachidi Roi Hiroshima boyibi makambo ale mabaya na Panama Charlène Makanda boyibi makambo ya loba Makanda tonto babachi. Ah ouais yo on po makambo ata Mardoché ayibi makambo Mardoché masenga na Australie ayibi makambo pourquoi pas Guillaume Musimbo ayibi makambo pour makambo na zolo ba out yena ba devoir on eza nini ba devoir eza ba Jeffrey Matondo ba Jeffrey Matoni faut pas encore ba yebi makambo po ye aza frappe sur zoya kaka ndenge za boye ba devoir tout ozanango awa boko yoka bo fongola ba mémoire ba devoir eza ba makambo to lobi bien lokola eloko mona pesi devant na tous les chanteurs que moto libo mataki la foulu ti foi de betaille kara de écoute pesa mo Congo makambo eze belé po na yebi makambo yo H Kandolo El Majinu ayibi makambo na loba Shakondo ayibi makambo l'homme en Gucci pour ba Gucci wana sila raté za la kaka eko yaka na ba cap musique bo mona makambo na zoloba awa na ayibi ke Christine ayibi makambo yo pourquoi pas ya JC Mutombo ya maman Mireille pour mère Mireille ndaza ba loba makambo bo yuka ba devoir eza wana bokeba botatonete koloba loba traité au 5-6 mois ba pese na yo moi ebele wana bolegisi na télé au 5-6 mois bangunginde bazo so ba tuna sia moustiquaire olegisi na télé mais keba na makambo wana po makambo ezali tour de contrôle pichu mbombo pourquoi pas ya nanga yo ebi makambo papa Gayona na Bruxelles oyebi makambo Richard Tsakala pourquoi pas engambe na Luanda na Lubango boyebi makambo ezoya bantu yina kele na kudia bantu yina kele na kutuba minalia bantu goma minalia Eddie Murphy minalia bapangia kisangani minalia Melody Sando sophistiqué mwana LBG cappuccino ye wana nde makambo eza awa eza makambo double face Biaka Iber les contournables na yebi ke makambo yo ADT wadiro ayibi makambo to sali double face makambo ko ya to yamba chanteur moko après to chapeau to yamba double to ka pardon point carré après on se retrouve juste après mano hier après to yoka yoranga double face ngapie to yoka point carré ya bon pour chanter Kimia Bazara na Congo chanteur Kimia Bazara you know me la diambate bien besoin en bloc mais bali na batna mais moi ça te gagne pour sola bien c'est batna so mais la diambate mais ba chanter
bachanteur no c'était baloba mama boulot pour mama to eli pena za mama double face tuna skoni mo kana volo babongo bamiso lo kwa Nicodème bo beta na siko na ndinga makele chanteur ngala chanteur yo pas chanteur na ndinga position siko ya position na ngo vela te to pe makele te musique rande na so ba pesio lisangu de ba boyo ka pena siko to affecter bango mo lo gozo comme to eli mama double face feza bano LBG zo ka 2 moi dire na bana poto na mabanga ko bana poto mingi les amis de LBG Yannick Tatumbi, Weber na Londres, Paradis Messi na Londres, Jean-Pierre Kinanga, Papa na Gradi, Yannick Ezanga na Londres, Jordan Musoko na Musika. Donc, mingi na tebina le bande mama double face. Bano LBG zo cadre, Boroyo kapena ba chaka po biloko makasi ali. La biloko bene zali da toujours ngando le batrote, mais bana miki na Musika to saluer bina to place bali. Mingi musala bozela bo ka musala makasi. Yo ka mondam. Tango nazalaka na yo nayoka tengo na motema nzoko zalaka kute joie obebisa basentima na ngai basentima ya bela bolingo me kute joie loka mwa bisenga mwa mokete te bisenga mokuse nga lobi mwana te na lobi pela mingi bisenga mokuse me na ndenga bien ndenge na bosama mutu mwana mikili Jordan Musoko masina musika place ozali basali ya trop tout le monde a attaqué mais bana mikili bozela double face mama bien zali na le bateau. Merci beaucoup, on va s'ouvrir une belle chanson de LBG Serge de Bogard après to la mission mususu to ka point carré. Merci à toi Guillaume Konzagalo pour papi qui vous voyez Chinambenza garçon de Londres. Merci à Chris Boko le babi le Zaïrois. Pourquoi les Zaïrois et mon kabi le pourquoi? Merci à toi Didier Kabongo grand frère nanga wa prêtre ba prêtre moi Miradjabou. Moi Miradja Babi Yonde, Papi Boto le noble. Merci à toi, Choisis ma tata et ma Gloria Olang. Jean-Marie Lukoulas, on est ensemble. Toi, on a eu une belle chanson. On se retrouve juste après. Toi, on clôturer na ba o batikali. Poto, double face. Il y a LBG. C'est pour bientôt. C'est parti. Partout
Là, je ne sais pas comment je peux dire, une belle chanson de Guillaume Okonza Grenoble, mon bandal. Pourquoi pas la famille Ewa, pourquoi pas notre papa aussi, papa de Guillaume. Oh, c'est qui n'a qu'une dernière, papa, merci pour mon accueil. Notre papa, merci à toi. Pourquoi pas la maman de Guillaume en France, toute la famille Guillaume, Moïse Ewa, qui est encore Eden Ewa, balé qui nous soit Guillaume en bandal, ou pas à revenir, on a vraiment un bandal. Ton amour Guillaume, vraiment, mon chine benza, na katsati papi qui vous voulez faire raison ça représente. Parce que, bazabana, oh, ya bandal. Dit Langa, merci à toi Alain Moukandila, Friki se vos collègues, les Aïrois. Merci à Kazamoto, ma vie, John Louba, les Kazamoto. Pourquoi pas Wadero? Merci à toi. Pourquoi pas aussi à Bobo Kalala, merci à Laura Bumba. Sans oublier encore Peggy Congo, Marie n'est pas là, merci à toi Peggy Congo, c'est le Fataki, Hubert Massamba, qui encore j'ai oublié, Maître Modogo, qui encore j'ai oublié, n'a invité, il y a Papi Saloué, grand frère, Barcelone, oh pourquoi pas monsieur Jérémy Barcelone, monté ma grande soeur, Olga Ndonga, Babi Ndonga, on est prêt à Olga, là c'est ma grande soeur, mon tante Nanga. Merci à toi Olga, merci à vous tous qui nous suivent partout, merci à Nico Kalambaï, Radio Okapi, merci à qui encore, Tonton Babach, Mobali, Mobali à Charlène, Tonton Babach, Papi, Batunion sur la ligne Mingi, d'abord rappelez votre nanga potot. Merci à toi, merci à toi, ma mère Milise Bamonté, ma tous pépélé un bétolo. Merci à Didier Kabongo, Paul Kambale, je t'aime beaucoup, Kozali. Merci encore les amis de LBG. Les amis de LBG, merci à vous, là, besoin la poto, les amis de LBG, Kevin, qui encore, je ne peux pas oublier, Janice Tanchunga pour tout mon témanita, Sita Moninga, ya Rex Pouloukou. Bah, prête, merci à quoi? Merci à qui encore? Merci à qui encore? Ah, Matou idole à comprendre de quelle façon la gloire, Yolang, Matou idole grand fourni ensemble. Merci à tous, besoin la poto, Balinganga. Après avoir qu'on y a LBG, na Rosala sous na Gino. Et quoi les babi Gino et quoi les babi commandant de bord. Pourquoi pas encore na Yambasu na ni Alain Pela ya Alain. Tonton là il peut asa déjà na liste ya Glolangi et voloko pas dans la liste na ngai qui encore bozi pas dans la liste na ngai ready à mixi et c'est l'autre demande ready pas ça pourquoi par rapport makambo waze kwa loba qui pour na ready ngana koyamba ready nous sommes arrivés à la fin la tiki ba mission ba contrat nzembo ya Guilhem Pia babin Guilhem Pia nzembo kitoko oh les ana générique nasuka. On se retrouve prochainement. Merci. Batunyo so balingra Gloire Yolangi. So ki bozo ba musicien oyo boluki numéro ya Wadero, na groupe c'est numéro Wadero Azali, directeur ya artistique ya groupe LBG. Ouais, en fait, Gloire Yolangi, na nenga double face donc banami kili, boz à l'aise parce que double face c'est Zoya. Donc boz à la calme, nabi Misha Degel Shakira boz à la calme. Contact c'est un mouvement, est à 09 98 65 93 59. Si vous contacter Cap Musique, ça veut dire Cap Musique est un label, ou est chapeauté na yemoko cappuccino le bogar. Si vous contacter Bisso, vous bengina vous composer plus 243 9 98 65 93 59. Mais tout qui va artiste va faire savourer Bisso parce que tonton Baba Tiazozela, nabi Ibro qui me voit la Pazozela, Toyo Kande ba artiste quoi. Babi Guilhem Pia. Oh, c'était nini ko Kongwele giko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Krame ya komone la sexy. Viena maseza music clear. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille